Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Tous avons une émission à Bissau, il y a chaque temps on a Sentinelle TV. Il y a lundi, normalement chaque lundi, tous à la cana, le sambo avec le messager, mais le cola basango, il y a Congo, et quoi le Bissau, na messa, tout le monde développer sur l'actualité, il y a Makamboleki la semaine. Mais là, le Bissau, ceux qui ont en bonne santé, tout peut sans merci. To kumisaye, to netolaye, to sanzolaye, to zala reconnaissant naye pour zanzame malam, to pese merci parce que kola la kola mouke za rapidité, ce qui nous a vraiment à permettre que kola moukana tongo, aux en bonne santé, aux a komona, aux a kotala, au kufite, tondaye kumisaye. Bien aimé, to zeko leka ba situation moko où ils allaient moi passer, où ils allaient mawa. Mais eliki na biso ezali epa nzambe kola lobi boye epa na ngai bino oyo boza na mikumba bopesanga mikumba ngai na komema yango mpe na kopesa bino repo alors na ntongo na lelo tozokende kopesa nzambe merci mpo toye na mikumba na biso liboso na ye ya sante mikumba ya baproblème toza nango problème administratif bamisusu lelo 10 ans 20 ans 15 ans na poto aza na mikanda te misusu baza na afrique basisi baklasse bazozwa mosala te bamisusu baa mpe na posa babima baa na afrique bakangami na bapays alongwaki kinshasa akangama na maroc akangama na tunisie akangama na gabon akangama na afrique du sud un peu partout na afrique azonyokwama na komi na destination te alors tozokende kotika nzambe oyo alola a résoudre problème ya moko na moko topesa na nzambe merci na ntongo ya lelo kolo ya losambo na nga losambo ya moto azali na yo azali kolela mai ya lobiko nzambe na banzambe nyonso otika likolo polele masiya po tomona nguya mpe nkembo na yo ozali elembo ya mai ya lobiko yo nzambe na banzambe nyonso kolo ayoka kolela na biso ya alobi ete soki bosengi ngai soki liloba na ngai eza kati na bino bino kati na liloba na ngai bosenga ngai na kopesa bino bosenga ngai nyonso boza nango mposa na kopesa yango tozotombola mongongo na ntongo ya lelo banda koexpose problème no epa nzambe banda koyebisa likambo nini yo olingi yasala banda koyebisa aza nzambe malamu banda konetola kopesa merci mpe akozala nsima liloba na ye akovisite yo okonetola nzambe mpe kotémoigne totomboli mongongo kolo totondi yo tokumisi yo. Tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu qui a créé l'univers. Nous avons qu'un seul créateur. Sur cette terre, nous avons vu des présidents, des PDG, des rois, des gens qui ont l'argent. Mais le créateur de l'univers, il n'y a que toi. Tu es le seul et l'unique créateur de l'univers. Kolona mokilio, tout le monde a PDG, tout le monde a roi, tout le monde a président. Tout le monde a bato ndenge na ndenge, ba prezo, ba mukubwa, ba mayezo, ba nani. Menzambe ya solo, oya kela likolo na nse, ezaka kayo. Wuta yo kela, moko tako iko kela. Kombo no Adonai, kombo no yo El Shaddai, kombo na yo nzambe malamu, kombo no mobateli malamu. Na tongo na lelo. Toyeko peso merci pour bandi na biso semaine ou uta ko si na biso semaine à Pâques pe semaine o to bandi pa na yo tozana likia ke lycée kwa ya Pâques et quoi accompagner au moins na biso donc on yo baki tout est accompli sur la croix ticket santé na biso ezala accompli ba problème administratif tozana ngo ezala accompli
problème à santé yobikisa sembola loboko na yo po yoza nzambe malamu pesa moko na moko solution na oyo aye na mikumba na ye epa na yo oza nzambe mobate oza nzambe motombo nzambe moko te aza lokola yo nzambe moko te anetolaka lokola yo kumisama na yo netolama na yo nzambe malamu komona mozalisi ya likolo na nse komona mobateli monetoli mosanzoli zwa na yo lokumu merci pour la journée lelo mema biso bima na biso mpe zonga na biso batela biso mpe batela bana na biso plan nyonso to ya monde de ténèbre na bomoi na biso na etamboli na biso ezala nul et sans effet tobondeli mpona komona yesu kristo amen. Merci na bino nyonso bozolanda biso ndenge tolobaki ete lelo ezali chaque lundi tozalaka na prière ya lundi mais lelo tosambeli moke mpo topesa bino mpe bainformation ya makambo ezoleka bainformation ya makambo ezoleka ya liboso semaine oyo weekend oyo esili bien te na bacongolais parce que Jean Kabund azali moko ya mokambi ya IDPS secrétaire général abimaki po akende kosala point de presse azonga na ndako akuti mwana na ye ya moins ya 15 ans ya moins ya 17 ans plutôt à se pendre mais en réalité mwana wana se pendre te ezali bongo kokebisa oyo Kabila akebisi ye Kabila atindi bakomando na ye bakota na ndako wana baboma mwana wana bapendre ye bakosa comme si ke mwana wana se pendre mais ezali attention ou bien avertissement pe ezali bongo chantage Kabila asali Jean Kabund po alembisa batension oyebi ke tozali na gouvernement moko ya bacriminel babomi déjà plus de 18 millions de Congolais bango bato babomaki papa na biso Tshisekedi babomi bato ebele babomi bacongolais mpe na bakati ya baboloko batondisi bacongolais kuna moye te na bafosse commune na kananga déjà il y a 40 fausses communes sans compter oyo ezalaki ya maluku na bibembe oyo nyonso to balokotaka chaque tongo c'est-à-dire sont des criminels alors liwa ya mwana wana eza hasard te eza accident te mwana wana ase suicide te mais ezali batake lelo oyo Dio Mindongala aza na prison boyebisanga criminel na sala tozali mpe na ndeko na biso Frank Diongo aza na prison criminel na sala c'est-à-dire toza en face ya bacriminel baagisaka ndenge wana alors basali bongo mpo bakebisaka Kabund ke prochainement ekozala liwa na ye et pourquoi makambo ya ndenge wana ezoya parce que toza na classe politique moko ya bacorrompi na ngongo Kabila aza illégal illégitime bazoluka ye anommé et pourtant fallait babenga na ye et makambo boye kosala makaka na classe politique congolaise classe politique congolaise Kabila boyebi bien aza rwandais Kabila boyebi bien aza occupant tala sikoyo bavideo ebimi à part oyo azoyiba bambongo ya richesse ya Congo azwi bapasseport congolais bandeko ne bato baliaka bambongo ya bapasseport congolais azotonga villa na Tanzanie botala yango na Facebook na nga bokomona et azotonga villa ndenge wana na Tanzanie tout simplement pour ayebi ke d'un moment à l'autre akokima ne Congo arriva na Tanzanie mais Kabila azobosana ke Kabila après présidence ya Congo atika to babenga na ye akolalaka na ndako wana te po akende prison ou akokufa mpona ngonga oyo ba président ya nini ya président ya Union africaine bazosala nyonso tout l'Union africaine peut-elle convaincre Kabila à quitter le pouvoir fin 2007 comme l'a fait la CEDEAO avec Yahya Jammeh en Gambie? Rien n'est moins sûr, mais bientôt une délégation, il y a présidence, il y a Union africaine, bakokita na Kinshasa bakokita na Kabila qui na malembe Kabila oyo na ngongo tozo sabino okanyama azana résidence surveillée okanyama ba bomier
non Kanyama abatamaki aza na ambassade ya Italie mais akimi kuna ayebango ke azali bongo na mandat international bako extrade ye na CPI akende kosamba parce que azali témoin oculaire. Alors biloko ezokomela bakanyama biloko ezokomela opposition ezakisi bino bato oyo bozowelela kokende travaille na Kabila lokola bato lokola bamatungulu oyo alobiki azalaki na salaire kitoko. Matungulu, le ridicule ne tue pas. Quand Matungulu foye bake prédécesseur na ye Ouattara balongola ki ye na Nations Unies ba memie ba moko président ya Côte d'Ivoire. Soki azalaki kopese, soki azalaki na mbongo, soki azalaki na ba relation ndenge azalaki nango akokende kowelela kokoma ministre te. Il fallait ba commissaire président ya Congo. Mais lokola andimi kokende travailler na ba aventurier batoyo bazo boma mboka pe azo se permettre alobake ye aza na mbongo ebele ye aza na boye na boye na boye soki azalaki na mbongo ebele akondima kutu basomba ye na Kabila te. Alors le fait que assimilier akei kotravailler na ba Olengankoi na ba Bruno Mavungu oyo bazo aider Kabila na kobalkanize mboka na koboma mboka ye moko abebisi carrière na ye parce que eloko moko malamu ekosalamaka te. Basango mosusu toza nango awa Kabila azotonga ndako ya kitoko ya monene villa lokola ya président ya Trump na Amerika ye azotonga ngo na Tanzanie. Lisusu Etienne Tshisekedi ebembe na ye ekokita na Kinshasa le 12 mai. Mais Kanyama se permet Kanyama kutute kisa Kimbuta Momelibangi se permet ya ko permettre que kolobaki ebembe wana ekokita te. Pourtant emo Kimbuta bana na ye soki bakufi asala cimetière ya monene ole akunda bango na Kinshasa akundaka bango na Belgique. Ye moko toyebi te soki bakolelaka ye to akozwa ntan bakunda ye na cimetière wana. Bato nyonso bazotravaille na Kabila bayebaki ntango Kabila kokangama bakopakata mbango do ezala mantro. Donc ebembe ya Etienne Tshisekedi balinga te ekokita le 12 mai na Kinshasa pe bana Kinshasa nyonso bakobima tokotala ndenge nini bato wana bakosuka. Alors bino bana Congo boyebaki eloko eleki kokangama na Nzambe eza te. Tongono sosokola muki pesaka Nzambe na merci. Selon une source proche de la présidence, Joseph Kabila a quitté la RDC en direction de l'Égypte, le Caire, où il a été reçu par son homologue, le président El Sisi. Alors, Kabila kosala nini na le Caire, na Égypte. El Sisi azali le chouchou des Américains. El Sisi azali pire mwana ba américain. Alors Kabila a plaidé pour être El Sisi a plaidé les pembeni ya Trump va coopérer à toujours président. Donc Kabila oyo a bomi ba américain, Kabila oyo a zoloba partout a boyi ingérence, Kabila oyo mandé sili mazo continue ko bomba ba congolais, Kabila oyo azali illettré a échoué lamentablement, Kabila oyo en complicité na ba politiciens congolais bazo kotisa ba M23 bazana Mwanda bazana Kinshasa bazana un peu partout bazo boma. Alors tant amoni que mouvement ya ba policier yangola ba encercler ba frontière na biso e bangisi ye akei kokutana na LCC. Mais LCC a osale loko moko te parce que Kabila salekisi ndelo biliaki bikoki. Sango mosusu pona kosukisa lelo, suite à la lenteur de l'enquête nationale, l'ONU prête à saisir la CPI sur les tueries de Kassai. Alors, na base kutu bato ONU ba na tina kozela Kabila te pour akosala ta enquête moko te parce que le problème na Congo c'est Kabila. Lui-même il est le tueur, lui-même il est le chef de la République, il est aussi le chef de M23.
c'est par ces ordres que ces gens-là massacrent au Congo. Alors enquête moi yo salamate. Yo amalamu oni a passé na vitesse supérieure ces pays et zo ba domaine parce que bazana ba domaine nyo surtout bazana ba dossier surtout na maboko. Les complices de tout Chipawa, Moïse Katumbi a été chassé et ses adeptes ont été chassés en Allemagne pour chasser par les résistants congolais. Donc félicitations à Moussala Bozo Sala, bravo, bravo, bana Bundes, bana diaspora bola muka, parce que Moïse Katumbi azali ennemi à Congo, Moïse Katumbi, Vital Kamere, Bisengimana, Batouane surtout, Bazali, Barouberoa, Bazali, ennemi number one à Congolais, Batouana Togo Kotika Bangote, place nous Tokuta na Bango, Fotosila na Bango, donc il faut essayer là. Alors, les Zambiens, les loups zambiens, juifs qui se croyaient tranquilles dans la bergerie congolaise, les nouveaux candidats des lobbies mafieux qui veulent garder les Congolais dans la misère, en esclaves sur leur propriétaire, et ces adeptes ont été mis en déroute à leur réunion. Et la réunion a été annulée par les résistants congolais. Donc, ils allaient message au bateau. Il y a monde entier surtout à travers il y a Bundes Batindelinga yango na partagé pepa na bino. Donc na bangonga oyo eloko tukoki kosala tozo sambela to rejoindre ba groupe ya résistance lokola ba Front pour la libération totale du Congo. Merci na ba oyo bazo rejoindre biso, merci na ba oyo babengaka biso pe lisusu to telemela Papa Ngwanda na makambu nyonso azosala parce que ce monsieur ne pas sérieux. Monsieur wana a distrait bato ebele apparaît ko bo nommé chef mususu wa kokende ko libérer bino bolanda so Ngwanda te parce que Ngwanda aliaka mbongo ya Kabila. Sangwa suka pona ko sukisa lelo na tongo lelo donc to ba ke Kabila ke ko kima en Égypte mais a ozelo ko moko te parce que elle Sisi a osala elo ko moko te. Guerre de libération contre Kagame et son neveu rwandais, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, peuple congolais Zaïre, tous en la calme, chaque chose est en attendant, tous en la ini, tous en un groupe à bateau Oyo, Baeko Mabiso, Peba Oyo, Baeko Sala, Bazo soit beaucoup de défi. Problème tous en nous sommes dans un processus de libération des esprits qui sera suivi d'une guerre, car les Rwandais vont fuir uniquement s'il y a la violence et le sang. Parce que la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de sacrifice et il n'y aura pas les rémissions de péchés. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Mais, vieux combattant, il y a un message à l'objet. Nous sommes dans un processus de libération des esprits. Les Rwandais vont fuir. S'ils voient la violence, ils viennent chez nous comme des violents, ils tuent, ils massacrent. Si nous leur rendons la monnaie de leurs pièces, ils prendront la poudre des scampettes. Donc, le défi aujourd'hui, c'est l'émergence d'un leadership de commandement de la guerre de libération, de rassembler l'élite très vite pendant les opérations et surtout de permettre une reprise rapide des activités de la population au fur et à mesure de la défaite militaire de Paul Kagame, Museveni et Hippolyte Kanambe et l'armée rwandaise d'occupation militaire de la RDC. Donc il faut tout se prendre en charge, tout bengana occupation rwandaise, peut-être bando bengana ngo c'est la rébellion de Moussagité Aouti na est azoyate biso ekozala côté ba Congo to récupérer ba Congo to récupérer Kitona to récupérer Kinshasa to bengani bango pe histoire sili bato bazovake na misana na bango ko juger ba colonel ba généraux ba soldats nyonso tu armée congolaise parce que ba lapanda e makila na bango pour ekolo mais lelo e kamusi biso ba soldats congolais ba komi ba Marie-Jeanne ba komi bongo basia ba rwandais bazoko beta bango pe ko boma bango bato lokola baitumba bazali bongo ba généraux oyo balata bongo maputa bakoma ba Marie-Jeanne basia ba rwandais
ntongo ya lelo nzambe azala na bino bovake na baaktivité na bino nyonso tu na kimia na kombo na yesu kristo. Merci mpona confiance na bino. Tokutani lisusu lobi na journal mosusu ya ntongo. Merci. Nzambe na nga mona bino, nzambe na nga azala na bino, tomonani lobi. Merci.